Gambo moye. Denge bomone biso toye. Toyebe toyete. Hey!
Gambomoye. Denge bomoni biso toye. Toyebe toyete. Simon Kimbangu. tata mwana pe tata molimo santo papa Simon Kimbangu ki anga ninzabe na biso na boye bwa bino boye bisaki biso bomemeli biso kimia papa mokolo ekoki po ete bokwa kozonga nde nango tosengi na mawa na bino na bolingo na bino papa botikela biso kimia pe bomoko kati na lingomba kimia na moko ya Pointe Noire pe na kati na Congo mobimba totongoli bino boki malamu na bino bandeko na bino pe na délégation mobimba na Congo ya tata mwana pe tata molimo santo amen.
wana pe tata molimo santo ngai mama kumba kidogo Bernadette na salaka na CHU mwati na papa kukansha bon yeli kauboko Nzambe yoka yebi soto yebi histoire ya papa Simon Kimbangu lia kana boroko akufi babindeli babangi barubi akufi boye ate basala yo autopsie tu ba akufi la nini poison obe nini basala yo autopsie bapaswa libumu na kata libumu eloko moko ezalaka te te bona jo to yebi yango sikoyo papa Simon Kimbangu kiakari ayaka na brazzaville azalaka balati il fallait pas mettre à l'hôpital à la religaté papa disait va c'est pas casse va mettre à l'hôpital na CHU basali radio docteur asaki radio wala tali mais ndini nakata libuba tata oyo bobimba sana radio eloko boke zate docteur akabwe abengi sikoyo papa lusika ba désiré leki papa libre asa kufa sikoyo abengi alobi mais muto yo memelingai na sali radio kasi eloko pour nakata nzoto na ye ezalité bote mezate pubate estobate ba intesté donc soto moni ndenge papa Simon Kimbangu na mboka kuna kufanya Lubumbashi na kata Lubumbashi saka autopsie eloko boka zalaka te yewana donc docteur akabwaka abonaka go vraiment ko loba mais nini le bandeni papa désiré le ngati maman kuka yoza secrétaire ya docteur asaka na radio awa tara bakabuto bwana nzota papa sipo eleka ka yewana ya Lubumbashi ka ye oyo sikoyo na sisi na koba tata mwana tata mwalimu santo amen na kombe tata mwana pe tata mwalimu santo na ko corriger loko moko ba tata na ba mama Nzambe akufaka te Nzambe a changé ke kaka nzoto pamba te na ndenge mama apesi likambo wana na tango papa Simon ya 1887 azako tika nzoto papa Simon Kimbangu kiangani azako bima na nkamba donc Nzambe akufaka te donc Nzambe azalo kola écriture ya mandombe oyo to yekolaka donc ebalukaka donc Nzambe akufaka te tangu to salaki na kunzulu na 1984 papa jangenda alobaka boye pamba te akendaka ngamto na memaka na voiture na ngai yangwana zo pesa témoignage na tangu tata akoya ko changer lingomba na ye mais yo okozala na tata bokosala na ye bokokende na kulumbimbi apesi makambo nyonso tu ya kulumbimbi alobi boye na tango tata akoya banzoto na bino oyo akozongisa yango lokola ba jeune ya 20 ans oyo ki tient ngabi ame papa likambo nini oyo kokwea na lingomba peut-être yo pe muto kozala meneur ya likambo yango donc likambo yango nini résolution alors na tango papa azwi bokonzi abengi singai papa itwa mtazalaki président du collège abengi ye bobengi na ngai tindila nga papa libre na komi na nkamba alobi na ngai makambo nini boyokanaki na tata alors ye azalaki te ndenge nini ayebaki makambo wana omoi bilembo eza kolakisa ke azali Nzambe nga nalobi nga nakanisaki papa Simon Kimbangu ya 1887 mutakoya nzoka ndeni yo papa Simon Kimbangu kiangani papa kobima te fo salisa ngai batata na ba mama na komi na 75 ans tala ndenge na za makasi grâce à nani grâce ya papa Simon Kimbangu kiangani Kimbangiso ye azali Nzambe alobi na nga papa libre na sina bongisi na za na 75 ans maintenant le 6 juin nazo kokisa 76 ans pona botama le 6 juin yango wana batata na ngai tango bomoni ye wana senga kaka siko vandi wana koya papa limbisaka na kama secret na pimisi na siri si bongo na komba tata mwana pe tata mulimo sana amen
Naloba Tango tozalaki na Kinshasa révérend elebe na papa sur base tokenda koyamba papa kouta kamba mpona koya Kinshasa Simba abengisinga lobi mbuta Félix papa zoya yaka toyamba papa toyambi papa komi mardi rencontre à jeune papa bengi papa sur base na papa elebe bino boloba ngana dans molimo centre est-ce comment mina bible papa sur base a démontré bibliquement papa elebe a démontré bibliquement papa lobi tikali motomogo président du collège à Congo Brazza ayak ngana ye bon il fallait na senga permission ngalo papa avant na kolobo pesi nzela lobi loba na yiko pesa témoignage au bango ba pesi na suka kimbangisme ye papa yiko loba na miso ba jeune nyonso boye baga na centre d'accueil à Kinshasa nenge bato batonda alobi papa toi docteur wana apesa ngama yebele na lobi bon lokolo pesi ngama yebele na ko bungisa biloko na nga nyonso na libungo ko mona eloko te Congo brazzaville oye bon motandengo wana aza lokola yo na ngai ah sikoto banga te yo na mwa kindoka moke wana loboko wako meka molimo sato papa le 2 juin 1958 ba français ba pesaki biso liberté to semble na biso ba ko kanga biso lisusu te sika sikoyo le 2 juin 2022 papa takuna mulaki ba photo wana ndenge na sotaki oyambami na mokonzi nzele fungwani papa fungulela biso papa makambo bandaka na Congo Brazzaville tika boyei na yo papa esengo ekota ni wana to bakisi lisusu na kombe ya tata mwana pe tata molimo sang ngai pe nozotalela bino na yete Brazzaville Congo Brazzaville oye toyokisa papa soni papa kosepela te. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour de nouveaux avis comparatifs. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé. C'était Moni Radar. À très bientôt.